CAA, Compagnie africaine d'aviation, amemeli bino zamba ya ba destination oyo bokoki ko voyager na étendue mobimba ya RDC, bozana Kinshasa, Lubumbashi, Goma, Mbujimai, Kananga, Mbandaka, Kalemi, Bukavu, Beni, Bunya pe Kisangani. Pona bino nyonso bolingi ko voyager na ba destination oyo, CAA apesi bino possibilité wana à travers Wenze ya ba fréquence pour bo voyager na tranquillité. Bakisa ba condition de voyage hors du commun. Loko la Lubumbashi 5 fois mokoka na semaine, Goma 4 fois na semaine, Mbujimai 5 fois na semaine, Pembandaka 2 fois par semaine. Bon, ekoki obionyo so bosepela kolanda info lingala journal ya peuple pour na peuple mbote na bino bisika nyonso tu bozwa mito fungoli yango pour na kotesa bino ndenge chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo asolola kina ministre ya Congo Brazzaville Ngakoso bango basolola kina oyo etali réouverture ya frontière entre Kinshasa pe Brazzaville. Commentaire est signé à Benjamin Boulemi. Délégation à Congo-Brazzaville ezalaki en face na chef de l'État ya République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Na cité ya Union africaine, délégation oyo ezalaki bongo conduite et pas ya Claude Ngakoso, ministre des Affaires étrangères ya République ya Congo. Interrogé na presse présidentielle na kobima ya audience, Claude Ngakoso, ministre brazzavillois, azalaki accompagné na madame Nzeza Ntumba, ministre d'État, pe ministre des Affaires étrangères ya République démocratique du Congo, et Longona Christophe Muzungu, ambassadeur ya RDC na Congo-Brazzaville. Ministre brazzavillois atalisaki autour ya coopération entre deux pays ainsi qu'éventualité ya réouverture ya frontière. Il y a ba frontière entre deux pays. On a rappel, fermeture ya frontière ya RDC na pays voisin na ye Congo-Brazzaville ezalaki à la base ya crise sanitaire ya COVID-19. Et sengeli ko supposé allègement ya ba mesure oyo ezwamaki bongo et pas ya chef de l'État République démocratique du Congo Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi après levé à état d'urgence sanitaire oyo est contribué na ko accélérer ouverture ya frontière ya deux pays oyo wapi pa ba capitale le plus rapproché ya monde entre autres République démocratique du Congo Kinshasa pe na Congo Brazzaville. Trafic moko très important, y a ba bien, ezali ko exister pe circulation intense, y a ba personne, ba échange commerciaux important oyo ezali ko exister entre deux pays. Totikala kaka na ngamba présidence pour la kososo sabino ndenge chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azalaki na audience moko mokolo ya mardi 13 octobre na ba président ya deux chambres ya parlement toujours na cadre ya réunion interinstitutionnelle ba détail encore une fois de plus na Benjamin Boulemi. Ba président ya des chambres ya parlement Janine Mabunda Lioko na Alexis Tamwe Mwamba bazalaki en face na chef de l'état Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi mokolo ya mardi 13 octobre 2020 na cité ya Union africaine na présence ya directeur ya cabinet AI chef de l'état professeur Eberand Kolongele Alexis Tamwe Mwamba pe Janine Mabunda respectivement président ya Sénat pe Assemblée nationale na kobima na bango na audience ba déclaraki ke basolola ki na chef de l'état Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi autour ya ba question ya cour constitutionnelle sans trop dévoiler ba contour ya ba discussion na bango to sololi na président de la République oyo ezali bongo ko concerner cour constitutionnelle to débattre ba question de manière tout à fait sincère pe alakisi biso par ya sentiment na ye to kokuta na lisusu na mikolo oyo ezali koya toujours na même sujet wana ezalaki bongo maloba ya président ya chambre haute ya parlement c'est-à-dire ya Sénat Alexis Tamwe Mwamba oyo azalaki vivement réservé liboso ya ba journaliste sans trop kopesa ba détail. Président ya Sénat atalisi na chef de l'État ke bakozala toujours attaché na ba texte ya mboka. Côté na ye, présidente ya Assemblée nationale, honorable Janine Mabunda, toujours liboso ya presse, atalisi ke ezalaki na devoir na bango ya ko édifier chef de l'État na perception oyo bazali nango en rapport na certains sujets oyo ezali ko toucher vie ya ba institution, notamment na cas ya rôle ya ba assemblée. Et sengeli ko noter ke audience oyo ezali bon ko s'inscrire na cadre ya ba relation interinstitutionnelle et pas wapi deux présidents ya ba chambre ya parlement, c'est-à-dire Assemblée nationale na Sénat, bazali ko sala cheval de bataille na bango. En visite na Belgique na chaîne ya télévision RTBF VPM ya intérieur Gilbert Kankonde alobelaki ba question liée na secteur na ye mingi penza sécurité PP Michael Bristoto Domi Bendelongwanza.
La semaine du monde commence donc ce matin avec un invité exceptionnel, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur de la République démocratique du Congo, monsieur Gilbert Kankonde. Azalaki na vie continue na poso eleki mingi mingi na mboka Belgique na plateau ya RTBF, vice-premier ministre et ministre intérieur, sécurité pe affaires coutumières mwana mboka Gilbert Kankonde Malamba atalisaki que bako se lancer na chasse aux sorcières te na bokonzi na bango boye. Gilbert Kankonde a éclairaki mingi mingi opinion internationale na ba question liée na sécurité pe kimia oyo ezali secteur na ye. Vice-premier ministre intérieur atalisaki que engagement ya Félix Tshisekedi etikali intact en faveur ya kimia na mboka na ye neti kaka na mokolo ya liboso akomaka na pouvoir malgré mapate ezalaki toujours molili. 2 ans eleki ntango akomaka na pouvoir, président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo adeklaraki que azalaki prêt ya kokufa mpona pe stabilité na mboka, kasi pasi po ba violence na population eza kokoba kaka ti lelo ndenge tozoloba boye na ba province ya est lokola Ituri, Nord Kivu pe Sud Kivu. Kasi esengeli ko rappeler que président Félix Tshisekedi tango abandaki mandat na ye Ituri ezalaka terrain moko na maboko ba ADF oyo bazalaki kouta na Uganda pe bavandaka kuna depuis 10 ans koleka. Bango bazalaki na ba camp information état-major mobimba na territoire na biso wapi epai bazalaki kovanda na bana na basi na bango. Kasi lelo ndenge tozoloba boye Gilbert Kankonde bakisaki nyonso oyo etikali lisolo ya pamba po tolansaka ba opération militaire na ba forces armées na biso oyo bapanza bango na ndenge kosakana te. Gilbert Kankonde bakisaki lisusu que lelo ba action commando oyo toza ko vivre eza kouta na ba groupe ya mike mike pe baza ko frapper ba cible isolée pe sima nango mona bakei likolo nango eza na système moko ya ba grand banditisme oyo ebakisami likolo ya situation oyo elongo na ba prise d'otage pe kosenga misolo na boende to lancer appel na population civile ebakisaki vice-premier ministre pe ministre intérieur Gilbert Kankonde Malamba ba collaborer na biso pona kolakisaka biso esika ba groupes armés ba bomba maka. Lelo il faut qu'on reconnaître que toza na coalition na ba partenaire oyo ba geraka mboka mikoleleki oyo misusu parmi bango bakoki kozala bato ya liboso ko interpeller. Kasi Gilbert Kankonde atalisi que baza kosala chasse aux sorcières te pe à reconnaître ba avancée à justice lelo. Ils disent responsables qui pensent que en entretenant des petites poches de déstabilisation, ils vont réussir à démontrer que na masomo mususu bosimba qui est marche pacifique oyo ezalaki organisé na plateforme Lamuka mokolo ya mercredi 14 octobre ezalaki lisusu te suite ya intercalation ya la police nationale congolaise. Ba détail elongo na Benjamin Boulembi. Dossier ya installation ya bourgmestre ya Minembwe yango nde ezalaki à la base ya marche pacifique oyo ezalaki bongo organisé mercredi 14 octobre 2020 na plateforme politique Lamuka. Na tête ya marche pacifique ezalaki bongo coordonnateur ya Lamuka Martin Fayulu Madidi. Kasi marche oyo ekomaki tina suka te pamba te ba militant ya Lamuka pe coordonnateur na bango Martin Fayulu bazalaki bongo intercalé na la police nationale congolaise. Dongola ba jeep. Dongola ba jeep. Dongola ba jeep. Dongola ba jeep na sima. Il est où le commandant? Mon commandant. Voilà, vous êtes là. Je vous sauve, il n'y a pas une engagement de s'il vous plaît, monsieur, si je dois dormir ici, je dormirai là. Vous n'êtes pas arrêté. Non, non, non. Mais vous ne pouvez pas m'arrêter. Nous ne pouvons pas le faire. Vous ne pouvez pas le faire. Je ne suis pas arrêté. Ce n'est pas un lieu de refuge. Non, ce n'est pas un lieu de refuge. C'est un lieu pour qu'on répare ma voiture. Donc, si on ne répare pas cette voiture, je ne partirai pas d'ici. Et je vous le dis. Vous me connaissez. Donc, on a l'air de sa voiture. Coordonnateur ya plateforme politique Lamuka Martin Fayulu Madidi pe ba militant balobi esengeli ba mona clair na dossier ya installation ya bourgmestre ya Minembwe. Conseil national de suivi de l'accord Saint-San à Mokoussé, Bazalaki na séance plénière mokolo ya mardi 13 octobre sous la présidence ya Joseph Olengankoy, héritier Mapinde Midomi Bendelongwanza.
Nabokutani ya Conseil national ya suivi ya accord pe ya processus électoral 500 na mokuse na mokolo ya mardi 13 octobre 2020 ezalaki bongo séance plénière ordinaire na bango nyonso elekaki na salle ya réunion ya avenue Lukusa na commune ya Gombe. Nyonso wana président Joseph Olenga Nkoyi Mukunji yende akambaki milulu yango bosimbake ba point ya ndenge na ndenge ezalaki débattu katuna yango ba tension oyo ezali kolongola kimia pe cohésion nationale ezali signalé na République démocratique du Congo. Pona yango président ya Sensa Joseph Olenga Nkoyi Mukunji a restitué ki na ba membre nyonso ya plénière séance de travail oyo bureau a salaki elongo na coordination nationale ya communauté katangaise na ville ya Kinshasa oyo elekaki le 2 octobre 2020. Nansima ya débat plénière a réaffirmé position na ye ya kotia en place mission moko ya décrispation politique oyo ekokambama na président Joseph Olenga Nkoyi Mukunji yango ekobanda bongo jeudi 15 octobre ya année oyo na ba province ya Okatanga mingi penza na ville ya Lubumbashi pe na province ya Lualaba na ville ya Kolwezi. Ba mission mususu ezali pe prévu na ba parti mususu ya République démocratique du Congo katina yango na province ya Ituri ya Nord Kivu pe na province ya Sud Kivu mingi penza na Minembwe. Nyonso wana ezali kolandisama na esprit ya lettre ya loi organique numéro 18/023 ya le 13 novembre 2018 oyo ezali kolobela organisation pe fonctionnement ya Conseil national ya suivi ya accord pe ya processus électoral na chapitre na yango 5 ya accord politique global pe inclusive ya le 31 décembre 2016. Nyonso ebandaki malamu pe plénière ya Sensa esukaki na ndenge ya malamu. Par rapport à la polémique, il y a dossier, il y a Minembwe, ministre d'État, il y a décentralisation, maître Azarias Roubeur, Wayepe, à Fongoli Mongongo, pour la copie, ça va explication d'engue, Azako Finga Mabola, dans la précision, et Longona héritier Mapinde. Et l'équipe une semaine, ba polémique ezali kokoba par rapport à likambo etali ko komisa Minembwe commune urbano-rurale na province ya Sud Kivu kuna batiraima ya ndenge na ndenge ezali kolobama Maître Azarias Rouberwa, oyo azali ministre d'État ya makambo etali décentralisation pe réforme institutionnelle, yepe a lobby polele et pas ya presse a rejeté en bloc ba allégation nyonso oyo bazali kotana mutu na ye par rapport à installation ya bourgmestre oyo na province ya Sud Kivu pona ye jamais na ordre de mission na ye azalaki porteur ya likambo etali installation ya bourgmestre na commune ya Minembwe ezalaki ndengwana te yepe a installé bourgmestre soki mokete ye azali kolobela biloko nyonso bazali kobwaka yango na mutu na ye ezali biloko ya lokuta atalisi ke origine ya likambo oyo ezalaka soulevé na province ya Sud Kivu pambate sur place maître Azarias Rouberwa azalaki accompagné na du député ministre ya défense pe ba autorité ya ndenge na ndenge oyo bayaki wana pe elongo na bakambi ya forces armées ministre ya décentralisation atalisi ke ye atikala kozala jamais auteur ya nomination ya bourgmestre oyo pe ya installation na ye nzokande nyonso elekaki malamu ambiance ezalaki malamu kuna na Minembwe epai wapi bango bazwamaki moko te abosani ke na séjour na ye na ville ya Goma chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a déclaraka annulation ya processus ya installation ya bourgmestre na Minembwe boye série ya makambo ezali kaka kokoba tozali kotala soki ekosuka ndenge nini. Vice-gouverneur ya ville province ya Kinshasa Neron Mbungu ayambaki mardi 13 octobre na cabinet na ye président ya Zaiko Langa Josar Nyoka Longo kuna balobela kiming ba obsèque ya Drumer na bango Meridio héritier Mapindemi la Diland. Akufaka depuis le 27 octobre eleki na mboka Liège na Belgique na sima ya bokono Drumer Meridio ya orchestre Zaiko Langa a cause la conduit na lilita na ya suka mokolo ya jeudi 15 octobre na nécropole entre terre et ciel na commune ya Nsele na ville ya Kinshasa annonce oyo esalemaki epai ya patron ya orchestre Zaiko Langa Nyoka Longo Josa na sima ya masolo oyo abetaki elongo na gouverneur intérimaire ya ville ya Kinshasa Neron Mbungu na cabinet na ye ya mosala autorité urbaine Neron Mbungu a saisisaki opportunité oyo pona ko présenter na kombo ya ville ya Kinshasa ba condoléances ya yemoko epai ya famille biologique pe ya groupe musical oyo ye a évoluaki Josar Nyoka Longo na sima masolo na bango atalisaki ke ville ya Kinshasa
andimi ko accompagner orchestre zaiko langa na bobseki ya artiste Mary Jo oyo azalaka drummer monene. Bosimba ke programme ya matanga ezali ko prévoir mokolo ya mercredi 15 octobre nde nzoto ya mowei ekobima na sima ya kobima na mort ya cinquantenaire ekokende bongo na Institut National ya Musée National ya Congo epai wapi artiste drummer Mary Jo akozala décoré à titre posthume. Bongo na sima corps ya mowei ekozala dirigé na cathédrale Notre-Dame du Congo na commune ya Lingwala epai wapi messe moko ekosalema kuna. Na sima ya messe oyo nzoto ya mowei ekozala conduit na nécropole entre ciel et terre epai wapi artiste Mary Jo oyo ayebanaka mingi na kombo ya Masini Makauka, drummer monene pe mokili na rythme kavasha na musique ya RDC ye akokundama na nécropole entre ciel et terre. Ville ya Kinshasa na bokambemi ya gouverneur intérimaire Nerombungu babeti loboko na mesa pe bakani kozwa makambo nyonso na ndenge ya malamu po na drummer monene oyo ya Zaiko akundama na ndenge esengeli. Compagnie africaine d'aviation FLCA spécialiste ya Congo profond atalisi bino ba différentes agences na wapi epai bokoki kosomba ba billet ya ba destination nyonso. Michael Bristo Toton Mwabi. FlyCAA Compagnie africaine d'aviation amemeli bino zamba ya ba destination oyo bokoki ko voyager na étendue mobimba ya RDC. Bozana Kinshasa, Lubumbashi, Goma, Mbujimai, Kananga, Mbandaka, Kalemi, Bukavu, Beni, Bunia pe Kisangani. Pona bino nyonso bolingi ko voyager na ba destination oyo, CAA apesi bino possibilité wana à travers Rouenze ya ba fréquence pour bo voyager na tranquillité. Bakisa ba condition de voyage hors du commun. Loko la Lubumbashi 5 fois mokoka na semaine, Goma 4 fois na semaine, Mbujimai 5 fois na semaine, Pembandaka 2 fois par semaine. L'enseignement bosimba ke ba étudiant ya Institut supérieur des techniques appliquées ISTA na mokuse ba organiser ki forum moko mardi 13 octobre na thème l'impact de l'entrepreneuriat dans la vie estudiantine ezalaki na présence ya vice-ministre ya Esi Michael Bristoto Stéphanas Kande bazaki kuna na compte ya Info Lingala. Ezalaki na initiative ya coordination estudiantine ya Institut supérieur des techniques appliquées ISTA Kinshasa na mokuse en collaboration des promotions des petites moyennes entreprises congolaises OPEC na mokuse oyo ezalaki représenté pa ya DG nango et sengeli koyeba ke OPEC eye na innovation kosakana te na milieu étudiantin veut dire co-former, co-assister, co-apporter ba conseil technique, coaching, bakisa mentoral et sili wana te po OPEC ezape ko accompagner ba étudiants na financement, fonds ya garantie ya ba crédit pe accompagnement na ba marché public, sous-traitance pe ba secteur privé. Veut dire na OPEC okoki na yo kozala étudiant à la fois entrepreneur. Boye vice-ministre ya enseignement supérieur pe universitaire, Madame Liliane Bangalwaboshi, présente na Milulu nde asalaki lancement ya forum oyo. Ministre ya PME ya classe moyenne, bango nyonso bazalaki représenté, bosimba ke ba discours eselemaki ya ndenge na ndenge, liboso ya DG ya ISTA Pierre Kasenge ya Motumbe, oyo azalaki suivi na coordonnateur ya ba étudiant, nyonso eselemaki na impact ya kosakana te, ndenge bokoki komona milulu yango. Boyoka na micro ya Info Lingala, ndenge nini cordon ba étudiant apeseli ndenge nini masolo eza kosalama. Programme oyo eza na objectif ya ko permettre à ce que étudiants na tango azali kotanga à comprendre pour que entrepreneuriat ezali dans le sens que tango kosilisa kelasi na ye azala mutu oyo akwanda kosenga musala tem azala capable ye moko ya ko créer musala. DG ya ISTA na tour na ye ateliseki esengo na ye pour na innovation oyo. Awa to lancer programme ya café ya entrepreneuriat innovation na technologie. Eza programme moko ezalaki lancé na mokonzi na biso ministre son excellence ministre Thomas Loaka oyo atindaki vice ministre na ye ya ko représenter ye tosala yango na mboka soki bolingi bo tombola yango il faut bozala na ba entreprise oyo za kosala et puis soko te ba entreprise mingi ya mboka na biso eza na maboko ya bapaya. Oh, toboyi bapaya te bapaya eza malon bazala kasi bana mboka pe il faut bazala ba entreprise bakoka ko produire emploi
yango to eloko esalami awa eza koloba ke bana kelasi na biso bazali na baœuvre mingi ya esprit bazali na bainnovation parfois même bainvention alors toti bango na contact na partenaire lokola OPEC. Bosimba ke vice-ministre ya enseignement supérieur pe universitaire Liliane Banga Lwaboshi nde asalaki lancement ya conférence oyo. Agence de voyage Smart Consulting Azali Kosala méga promo ya assistance visa na $500 américains ya pamba basalelio nyonso pe au voyager na bamboka olingi. Michael Bustoto commentaire. Qui a dit que quand voyager à l'étranger, il faut que quand ça la jeune peut prière dit Botala lelo batu ba baboli, ba niati, pe ba tafuni masolo ba voyage, bango yeyo. Agence de voyage Smart Consulting, Mfumo, Mukubwa, pe Koko di Koko, na masolo oyo, l'expérimenté. Depuis 2016 na terrain, a meme libido méga promo, cadeau après confinement, assistance visa pour na ba destination nyoso, au voyager bisika nyoso na monde, na $500 ya pamba oyoki. $500 ya pamba mbongo ya nyampuldi okei étranger ezala pona ba faire soins médicaux topé tourisme méga promo yango yoye nyonso na $500 ya pamba. $500 on peut voyager partout dans le monde. Et bongo pona bino bolingi kotanga en étranger na Biélorussie na Chypre to na Tunisie awa na Smart Consulting bazana ba bourse wenze ya kosakana te ba kosalela bino nyonso na tango moke kaka za wenda veut dire okeiko. Je dis merci na Smart musala kitoko emona na mishu et en plus na dirait à mokié vous êtes déjà satisfait. Je dis à tout le monde où vous avez référence pour ma assistance visa baya il y a solo musala ezali na Smart Consulting et na osenga na bao nyonso bayebi ngai bao nyonso bayeli Fabrice Boyokande pour voyager na sécurité et vous hésitez de na Smart Consulting. Smart Consulting pour tout na facilité. Mona kobanda sikoyo Smart Consulting na avenue Nyangwe numéro 269 en diagonale na Kin marché à quelques mètres na Saneuf kasi na Nyangwe wana na commune ya Lingwala. Smart Consulting basunga kabana mboka boete Pobino pardon vous êtes trop amoureux du pays. $500 on peut voyager partout dans le monde. Ba diplômé d'état nyonso oyo balingi kotanga na université boye ba ke université canadienne au Congo ICEA ba na mokuse epesi bino possibilité ya kotanga 2 jours ya pamba na université pe mikolo misusu au kotanga à distance kuna nanda ku Nathalie Kaila ba détail. Voulez-vous gagner là où vous êtes actuellement un diplôme? Toujours pour trouver ma solution, pour s'adapter par rapport à la situation et surtout comme ma innovation dans le domaine de l'enseignement. Botou nangani Université canadienne au Congo, lelo oyo, c'est possible autant à distance sans que au somba syllabus. Au vandi na 4 jours nandako, aux ali kotanga en ligne, pe 2 jours au l'université. Pour télécharger. Ah oui, c'est possible. Yoka Lisusu, sans bourse d'études Mobimba, il y a $250. Pour son premier étudiant, Oebakoya déjà komisa. Yoka, diplôme MBA, Yango Ezana 12 mois, micro MBA na 3 mois, prime MBA na 6 mois. Programme ya semaine et tikalikaka 4 jours ya semaine nandako, Ozako landela masolo en ligne, pe 2 jours oye na université na UCA juste pour télécharger Yango gratuitement. Là où vous êtes actuellement, un diplôme américain Master of Business Administration, sans le faire chez vous, en ligne, sans vous déplacer, au coût moins que toute alternative. Tala, papa maman deko, ezali ya ko ratete. Na Université canadienne au Congo, na système ya LMD veut dire au kosala kaka 3 ans. Ozui diplôme ya universitaire na licence. Awa, eza lokola ba université mosusu te basala ka 5 ans. Na système LMD na Université canadienne au Congo, okosala kaka 3 ans. Université canadienne au Congo, ezwami na boulevard du 30 juin na commune ya Gombe en face ya ambassade ya Belgique.
Wilisa koya kokomisa okokuta babiro ya Université canadienne au Congo ezawana. Enseignement en ligne yango ezali vaccin moko ya kitoko pona coronavirus na domaine ya enseignement na Université canadienne au Congo. Dans ce là, j'ai développé Simba qui est développé na cyber Eric ici et bandi olingaka okende États-Unis na ba condition ya kitoko kende ko beta na ba cyber Eric nyoso et sika ezali pour prise en charge et ratakate Nathalie Kaila Tomwa. Ndeko ya Kongo yoka loseba ebeti yambala oyo eza ya korate te. Retourna nganini GDV Loterie édition 2022 Mundele esi akongoli masolo 17 octobre au 10 novembre 2020. Kasi toyebisaki bino ke bisika nyonso eza ya kobeta te po okoya kosimba moto pamba. Awa na RDC esika babetaka baganyaka pe bakendaka ya solo eza kaka na cyber café Eric oyo efandisa professionnalisme pe crédibilité na ndenge ya nyama grâce ya leadership pe management ya patron nango le jeune lion le cordon Eric Mwamba bakiselaka ye mosungi ya bakongolais difficulté ya passeport oza na makoki te ya kobeta développer na yo biso tosala yo prise en charge bandeko pe baza libanda ya Kinshasa bo contacter nga directement na numéro na biso wana na WhatsApp na orienter bino ndenge nini bokoki kobeta développer même de loin eza possible ba adresse oyo na 11e rue Limete industriel nolo ya INPP luta lisusu bango na Victor en diagonale na district ya la police na ngambo ya arrêt Ngabwa point show agence Eric Mwamba ezami lisusu na Kitambo magasin na changu pe ezali kaka na boulevard wana na Matina na entrée Kimbuta en face ya robot roulage okosama mingi kasi ya mbala oyo fongola miso te yebisa bavoisin bino nyonso kaka na cyber Eric po awa nde États-Unis ya sur okokende kolia mbala na yo na kimia nyonso oa tolobaki te tolobi Eric Mwamba le jeune lion wumela oyo nde ozali leader ya GDV Loterie. Boulot eza toujours ko sale